na makambo etali lutte contre la corruption en Afrique, mokolo wana na mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo azali président azwaki ba décision elongo bani o ngai nde yo nde pona nde na ba oyo bazalaki na memise na kati ya ba entreprise publique to na kati ya misolo ya l'État basuki parce que l'État ekosa prendre na bango bolandango na YouTube. Président ya République démocratique du Congo le 12 a participé na sommet ya Luanda. Ye président ya Angola, président ya Uganda na président ya Rwanda. Objectif ezalaki kuzongisa boyokani entre président ya Uganda na président ya Rwanda. Bobosana te babunda na Congo, précisément na ville ya Kisangani, guerre à 45 jours. Bolingo eleka avec Yafashi, solution ekomonana. Mbunzu na mbunzu, Mama Denise Tshisekedi akutanaki na ambassadeur ya USA, basololaki babetaki masolo. Merci mama, kende liboso. Ma ya Congo ekomi assuré. Mbongo ba richesse ya Congo bakochango na kati ya agriculture. Merci le pacificateur et président de la République. Bahati Lukwebo alongo FCC alobi oekoya eya yepe président na Sénat. Papa Etienne Tshisekedi aloba une fois IDPS na pouvoir opposition ekozala te. Bosunga Martin Fayulu kolela eza kosila te. Bosunga pardon ko. Prophète Konde aza prophète oyo asalisaka bato na jus ya pétrole. Après ba étude baye komona eza acide. Après ba année ebele bato bakokufa ebele. Ya lobi ebikisaka sida, épilepsie. Mais na kondima na yo OCC sala musala na yoko oyo eza makambo ya santé ya population. Na mutu abomi bato na este, na mutu abeti mutu masasi bakokaniti. OCC sala musala na yo état de droit. Jiwana eza ya ofele te etekamaka na mbongo. Bato baza kosomba nde liwa na bango ata bino moko. Oyo tokokende tokosuka wapi avec 5000 bandimi to 6000 bandimi oyo ye azali na bango. Basali na Nzambe. Pona lelo tosuki wana ezalaki lisolo ya Congo. Bosabone na lisolo ya Congo, bo like, bo partager. Merci Fondation Bobi Batantu. Nzambe azala na yo. Lisolo ya Congo.